On a que ce qui ngilima na matete te bakenda yolo. Donc yolo est à 25e commune. En plus c'est le monde na bisayo. Nata Congo tozana hymne national na biso debout congolais ebi. Mais ce qu'on a fait yolo tozaki na hymne national ya la coste ya Congo embela biso ya yolo embela biso tozo so mettre Gims. Bana yolo basokola makasi. Basukola bapenda kitoko. Pozo okela kimbango mola basi misuba kokai na bafina biso te. Tozo lobela. So yena yolo mola mwasa sukola na 7h. Mokela kimbango mola mwasa sukola 12h 13h. Bonjour à tout le monde. Balandi Émergence One TV. Désormais, bon, Bandolanda biso siko une émission na biso ya sika autoponi eza yolo analyse. Autokolobela makambo o etali yolo, hein? Lelo vraiment toza to sepeli poto bima lisusu na kati na bino, na kati ya ba PC na bino na ba télévision na bino pona rolanda émission o ezotala yolo. Tokolobela yolo en général ou d'une manière générale parce que yolo est bandi na kalamu. Précisément, Maya Kalamu, toujours détaillé, tronçon Kalamu, Bongolo, université, et Soukina Ezo. Nous avons constitué Yolo. Alors, Lelo, Torié, pour la côte Sabino Yolo, Ezali communauté. Yolo, Ezali quartier, Moro, na katia commune, ya Kalamu. Oh, Lelo, Batumi, Basana ignorance, Baïbara Yolo, Te Yolo, Zani, ni va redécouvrir Yolo, Lelo. Donc, sans plus tarder, Lelo si je n'abisso ezali pour la héritage. Tozo le bela plus héritage nini oyo batike la biso na yolo. Sur ce tozo la invité na biso a ebele ba kolobela oyo tali yolo. Donc tozo rappeler juste pour la balande émission na biso yolo analyse. Vous allez discuter, vous allez bien informer sur ce qui concerne yolo et les habitants de yolo. Maintenant là nous invitons notre invité qui est Chopangandou. Chopangandou Aroya Olobela biso mom qui est a expliqué biso yolo ezanini, a expliqué bateau bayebi yolo te, yolo ezanini, yolo eza na ba richesse nini parce que tous ça ba musicien belé ba uti yolo. Ba papa la biso evoloko ba utala yolo, ba papa la biso Dindo Yogo, ba utala yolo, yolo bimisa ba musicien belé, bimisa ba sportif et belé, yolo bimisa ba joueur et belé, le quoi bazis ma kukula, bazala yolo, donc mais batebe ba yebite ke batoya so utala yolo, yango to benga Chopangandou aya webisa biso vraiment lelo yolo ezanini, yolo ezanini, Chopangandou, donc toza la posta na lelo na micro na biso Émergence One TV pour au décortiquer yolo. Donc tout ça la posa la qui s'abisso vraiment yolo et banda wapi parce que là on a outil le batu que yolo est à communauté batu ba kansa yolo est à commune mais yolo est à communauté ce que yo expliquer bango vraiment bazala o meka un peu ko ça la clair o expliquer batu yolo est à nini Berbi est-ce que dans le banane est-ce que eso yoka mutake bandalungwa tout ce comme t'as sinkini, bah toujours yolo. Mutainda la haute, on a que ce qui mola, on a que ce qui ngilima na matete, te bakenda yolo. Donc yolo est à 25e commune. Donc autres en ignorance. On a expliqué que yolo est à quartier mais balobi yolo est à 25e commune na quartier Tandona biso ya RDC. 25e commune pourquoi? Pourquoi 25e commune? Dans 25e commune parce que donc nous avons 24 communes na ta Kalam. Tellement yolo sko asona makasi. Et puis dans ta commune tu as ba quartier belé bundare ba matongi ezali ba kauka donc ba veme mais trop yolo tellement ba star basé belé ba mobutu. Et on te vana yolo. Ah bon? Oh. Maman c'est ça vana yolo. Mette Gims. Mais dans ba star belé ba evoloko, les jonqueurs. Donc tout le monde va la ta yolo. Ba Chopangandou pe ba star déjà bazala yolo. Te ba descendre oui, Chopangandou na yo trop lix, charge yolo na la ta yolo. Et puis
na bosa été mon vieux le big boss pile mbolo pe moi na yolo Emergence One TV balandi nango balobi biso to la tolobara na ba image tozo chasser ka ba image hein le coordonnateur Azar na notre mido donc yo yebi ma solo nde to bandaki donc nde tozo kene OK comprenez c'est yolo donc yolo vraiment donc yolo etika ka yolo ezaka yolo donc 25e commune ah 25e commune yolo 25e commune to kontango sous quartier té yolo pa na biso sous quartier té oh mutakenda ona kenda ki wabité et commune 25e commune to tsa en Kanaï en plus elo mo na bisayo nata Congo to na hymne national na biso debout congolais ebi mais ce qu'on a fait yolo to zaki na hymne national ya la coste ya Congo embela biso ya yolo embela biso to zo so mettre Gims yolo no stress dans hymne national ni balé la rata yolo et puis yolo film to beta dans to zona black yolo stress yolo ya centre ville dans son niveau que ndo lembo ke makolo OK victoire makolo OK ne Ipen makolo OK ne limete makolo OK ne bandel OK makolo dans to centre ville batte belé s'il vous plaît elobana ngo vient à OTC de Bruxelles s'il vous plaît hein dans batunyo so ba monter dans le pont de ba so le pont na yolo mais oui Emergence One TV balobi indi mabe indi donc na kati ya yolo awa tobi eza balobi eza 25e commune na RDC donc na Kinshasa na kati ya Kinshasa plutôt donc 25e commune eza yolo eza na ba héritage ebele yolo no stress maître Chebachou hein maître Rigo na bo sanité babi epa ngana banda na e Franck Mukendi Njenje hein Franck Mukendi Njenje na belé 3 fois pour l'instant donc to le bela mamba yolo to so mona bala bakenda poto bakenda sangolo kwa ba Mike di tutala hein lokola papa na pe show ramiyelele na château Boujouana yepa na poto et puis famille na momba Belinda Diakese bato belé ba maman na Maxeline bato tout donc Jennifer tete kapinga et na Paris bato tout ba na poto Rock Malandwa de Paris, de Panama, Chamberton, Maboko Bank. Si vous avez héritage, ils ont ma casse na yolo awa. Et l'autre, le plus sujet la biso héritage ya yolo. Est-ce que vous citez les biso moi héritage ou ils ont na yolo biso to yebité parce que ça ba tout sous mais tout le monde a fait ba kuluna ils belé awa makamba mabepe na yolo ngo donc to yebité bile bobi yolo za 25e commune à Kata Kinshasa. Bon kuluna na yolo makamba mabe yolo na yolo est-ce que vraiment ba héritage peut bien ça na yolo vraiment? Bon merci na question tu nga bonne question. Héritage na yolo ndobio ba kuluna ba nini? Et là besoin héritage na biso ba na yolo na fier. Hein? Vous aurez chopé, et la makolo, vous m'attendez à makolo ko Weston. Yolo est à somo. Zara makolo na na Kinshasa mais beta Weston. Na biboye, héritage na biso bana yolo, ya biso za la fier. Moi na lo partout za la razala na fier. Donc to zana na kingai. Hein? To na fier na biso. Et puis on va ba kuluna na banani ba kuluna. Te eza bato bateka ba lopang na bango na ba commune mususu ba yakande yolo et puis na ba oba foot ya ba yolo bana bande ba kuma kuluna. Chopanga ameki ko expliquer biso yolo. Alobi ke bana nyoso kuluna omona na yolo baza ba ressortissant ya yolo te. Mais ba petit na biso to kagaka bango. Comprenez, c'est le direct dans Marambayolo et Zaraboye. Comprenez 4 étoiles karaté peut faire le Mambayolo. Et Mambayolo. Donc 4 étoiles, il peut faire le Mambayolo. Il y a des Bruxelles. Où est-ce de Bruxelles à Zali, Babia Kenda Zonga, avion Sanzae. Donc bana poto bozomo na roka na OTC de Bruxelles petit na Mike dit tout à l'ozomo na OTC de Bruxelles bana nyonso Marosin Zonza bozomo na donc
Prince Thomas Bengatundu donc bomoli déjà WTC Saroni Libiso. Non, Saroni Libiso ya yolo. Tala to moi matanga wa masa na biso moi yolo moi sina kufanya poto na mundele Didi Ombole atindi pe mbongo ya moni bana yolo bavandi awa toza pena lisanga donc to sepeli penda trop tozoka bolama ya masa zaka na poto moi si akufi mais maweza na yolo eza na masina te yango moi to vandi awa tozaka kolobela to pesela nde mokili na biso yolo ezali lokola makambo yango mpe zongi na yolo bana oke zongi na yolo ata lutumba kufa mais toza kosenga bana yolo nyonso na oyo baza mipanzi bapays étranger oyo bazoya baya chaque dimanche na balabala kamina bana oke epa Jeanne Mbole mouvement zongi ozo comprendre WTC de Bruxelles balobi touti oyo mambo héritage tobi toyo mambo héritage yolo mpona héritage toza lango na yolo héritage nini oh toza nango ana yolo parce que je pas déjà lobby alobi déjà moko héritage oh toza nango na yolo yo sikoyo héritage ya yolo ezaka bolingo ezala koyokana ezala na kolata kitoko na kosukolaka mingi po moi bana yolo basokolaka makasi basukolaka penda kitoko po so okelaki mbango omola basi misu bakokai na bafi na biso te tozolobela so oye na yolo omola mwasi asukola na 7h mokelaki mbango omola mwasi asukola 12h 13h eyosimba te ozo comprendre donc na koloba bazwa image epa na biso na bafi ya yolo po kimbango ekoma yolo me ngai nayebi yango eza fokobele ntango tokola ta bato baa na poto bayebi yango ozo comprendre alors nakosenga na bafi ya kimbangu bozwa lokola bafi ya yolo bazalaka ntongo alamuki 7h ava sukola basani ya sukoli aza propre atobandeli mukadi wana me kosala eloko te so sukolaki WTC de Bruxelles balobi fo bosokolaka eya makamuteke olamukati osokola 17h bao bengo osala émission boye osokoli nanu te donc fo bosokola lokwa bana yolo bazalaka fier baza propre balataka bien basokolaka bien po eza 25e commune na kati ya le coordonnateur Arnaud Mido ayebi yango mpe nansi ayebi yango en tout cas ayebi yango Arnaud Mido ayebi yango na gauche na ngai 4 étoiles toi na 4 étoiles Kojak Mamboke 4 étoiles bana poto baotala biso de partout là tozomona Beloti Mapuya Bibi Chama na Djobour Serge Lufalanka na Durban bato nyonso baotala biso na Pumalanga plutôt couple Ngolo na Dej bazomona biso na bosani te Kandi et son mari donc baza vraiment branché na kati ya poto baotala biso yebisa biso nanu bapesi déjà des héritages bakisa te héritage no yolo héritage nini batikela biso na yolo héritage nanaka fier ntango otambola makadame obonde ntango otambola makadame chaussure nalati nolela boye mo nini esalaka mo cher ozwaka mpe bachaussure po yolo babi nde forme azolatalatalatala be na makadame otambola na makadame obonde nakoti avenir te bazelo te o te banini te obonde mo héritage na biso ya yolo à part ça eza bapropre ya bana yolo nde esalaka biso bavie babanda likolo bakititi na se batike biso bopeto mwana fozalaka boye fozala bahéritage nyonso tukozala yango wana opone makambo ya bien nyonso tu mpe miziki oyo boye banini euta na yolo na chrétien nanga bato te bani makambo nde masolo nde ebanda na yolo masolo nde ebanda na yolo avantage eza ebele na yolo 25e commune na Kinshasa 25e commune le côté héritage wana azongi lisusu nde ba héritage na biso kati na yolo ba héritage na biso yolo wana ndule lisusu héritage na biso so na kati ya yolo eza ndule eza biema eza propre bon chic bon genre donc so tali momi ya yolo ba danger ba petit yolo ba danger donc ba petit biso basa mike donc na ba petit biso mibala mike na bana biso moi puis na père biso to danger hein Jonathan à l'école makambo eyindi mabe sikoyo ba avantage nini eza na yolo na ba désavantage avantage na biso ya yolo nanu na avantage na biso ya yolo nanu moi na ti sapato so na onyata boka pe kok donc prince macadam
tout l'avenir yolo eza makadam nakosi nayebi te nakite na sebwe namoni makadam te nayebi te oh te bamorganise yango donc avantage ya biso nanu nini epuis bagrand star bana kati ya yolo bamomi ya danger bana yolo bahomme d'affaires bamoto ebele bana kati ya yolo donc mambo ebele aza kati ya yolo comprendre. Jean Topo de Danemark, Claude Montana de Danemark, José Chimanga, donc Bozo, Kabilo Moko, Jimmy Chimanga, Makambo et Indi Mabe, Fok Mukendi Njenje, Cheikh Blanche, Moutambo, Monakata Angola, la Kata Paris, donc Makambo et Indi Mabe, Babito, héritage, héritage, je parle héritage, héritage, Nini, Lissus, Tolo, Bato, Barbie. Barbie yango beso mambo héritage vena de Bruxelles yebi héritage na biso to nango eza mbanga nanu lo beso to nango na mwana lo na mbanga na makadam mbanga héritage na biso na mbanga na makadam elo to kufela ga yango so ke na mombele sapate olela te so ke na njili sapate olela te so ke na masina eolela te okela bakoma obenga yolo ya fokobel eolela mais soko eka na héritage na biso na yolo koyoka so ya sapatu na yo commandant bravo bapembe yoka oyoki nde na oloba donc awa nde makadam yoka nalati basket mobongo bato ya mikote kolela ndenge naleli héritage na biso eza ke mbanga epuis koboya toboya na biso wa bato tokobude ata na elo te naboya na kaka yo. Ah oui, je salue mon ami mon ami Trésor Loketa d'Angola. Donc ça n'a pas de aboya ti aboya na boya nani akos na boya na venganse mais mutira ndima ka bebo cool na boya nganse poto teka ke sika moko yo yebi mais mon ami Yvan en direct de Kenya, donc Zolanda Bisso tout à l'heure. Torobenga surtout notre coordonnateur Armand Mido aya ko expliquer Bisso vraiment parce que ba chopanga de balobi ba vient na WTC de Bruxelles balobi hein ba 4 étoiles Kojak mambote balobi donc Rock Kamalanda place Azali Azoka Chopangandu garçon de luxe à lobby Kraka toujours siko tobenga nanu le coordonnateur Arnaud Mido l'initiateur il y a émission donc aya nanu ko expliquer Bisso plutôt base sujet nini ou soit à décortiquer vraiment sur sujet où Yolo analyse pourquoi il a créé cette émission. C'est pour parler de Yolo dans quel sens? Ezalaki ya bongo kaka to ya Yolo kaka to mona ga Yolo to mona ga ba kumisa ba makadame ba kumisa mabebele makabebele za na Yolo to alingi alobela nini sur Yolo. Là j'invite déjà notre administrateur monsieur Arnaud Mido alobela Yolo. Bonjour mon boss. Oui, bonjour Birda Nathalie. Oh chanteuse nanga vraiment la mingi chanteuse préférée nanga nde Birda. Lelo oyo na kati émission oyo bino moko bo créer. Bo salir bo pesi yango kombo Yolo analyse. Bana Yolo musu bana poto baze belé ba Olanda pe biso. Yolo ezali quartier mais lelo Chopangandu garçon de luxe à lobby Yolo ezali 25e commune à Katia Kinshasa. Yolo c'est 25e commune na biso RDC na Kinshasa province de Kinshasa. Yolo eza 25e commune. Sikoyo coordonnateur na biso administrateur na biso boss na biso ya Emergence One TV na bosente na sima Junior Kapa ya chasseur des images quoi. Babi Junior Kapa ya nde somo Emergence One TV tous ensemble tabita mavanga place Azali ba continue biso excusez-moi cordon est-ce Junior Kapa habite Yolo za 25e commune voilà to na sima oya cordon habite que Yolo 25e commune
tout nana nous chef. Et bon boss il y a chaîne oyo habité que là boss. Le boss est là. Le boss est là présent. Mon boss. S'il vous plaît, habité que là 25 communes. Ba question za koto chopanga nous garçons de l'île. Sidiki, ce boss est en regretté. Tout nana nous boss, tout nana nous yé. Il a créé mission, ils ont fait ça déjà. Panique, n'a pas de il n'a pas de il y a moral au banane. Expliquer mission s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour la Merci vraiment pour la parole Bilda. Il y aura une analyse. Et ça, initiative mon Azouaki, il y a de cela 2 semaines déjà. Parce que je trouvais que Yolo est un quartier, moi, dans l'histoire. Puis Yolo est un quartier, ils allaient là-bas, il y a Jar Nyoso. Yolo est allé là-bas, sapeur. Yolo est allé là-bas, intellectuel. Yolo est allé là-bas, sportif. Yolo est allé là-bas, musicien. Yolo est allé là-bas, étudiant. Yolo est allé là-bas, politicien. Yolo est allé là-bas, il y a Jar Nyoso. Alors, raison pour laquelle j'ai pris l'initiative, il y a aussi l'émission. La combo Yolo Analyse, là où nous allons parler que des activités de Yolo, n'a pas de détails, ni surtout avec beaucoup de précision. Birda, au moins Yolo, ils ont un prêtre belé, bimi na Yolo, Yolo, bah ça la succès na Congo, partout dans le monde, bah dans l'Europe, et bah nous sommes en Europe, bah 25 ans, bah bikini de combattre. Au moins ça doit être jamais. En face, on a bel aspect na Kalezaki, Molongi les champions, ça école. Mais le lot, ce que moni bel aspect là, bah qu'on se perdre. Ce que le na Yolo, autant na avenir Mompono. Mompono kabatika ngo zaga na makadam te zaga zéro. Mais le lot, je vous dis que Mompono ne comment bana Yolo o babima Yolo kala. Ce qui ba le ba la surprise. Il y a eu des changements na Yolo. Image Yolo ba bote quand na ninga mabe, ba bote ka image Yolo négativement non. Yolo n'est pas un quartier où ils ont beaucoup là-bas délinquanté. Comme je le disais tout à l'heure que Yolo est intellectuel Bazali, Yolo batomaye le corps ba chopangandu Bazali, Yolo batomine le corps la bandeko na 4 étoiles Bazali. Abeta forme. Ba papa na biso ba jeune Kabongo Bazali, tozali na ba maman la biso ba maman Jeanne Mboli ba maman o bazo mériter le loba honneur Bazali. Tozali na Yope Birda Bazali moko ya ba chantre sans fierté ya Yolo. Ba Ange Ngoma Bazali, ba Didier Lacoste Bazali, ba Maître Gim. Maître Gim si je rappelle que pour ça déjà sont na titre Yolo ils ont ça la pagaille na habité exercice au Maître Gim s'appelle si bana ba commune mususu na habité sous ba wembela ba woni fimbu na fimbu na habité sous ba wembela ba woni et puis na maman zela ndeko na zela oui Yolo ça na ba école Yolo ça na combien d'avenir bana bela Yolo ba habité nombre d'avenir dans Yolo bana bela Yolo ba habité Yolo ça na combien d'écoles Yolo ça na combien de souciats Yolo ça na combien de centres ba hôpitaux eza combien Yolo eza na ba makambo belé photo lobela Yolo eza na batu basala ba kombo baza libanda ozi mutoka nike kuba vena pso Yolo sidi kifino kwa Yolo via zomona na susute atiki nzungu polele yango biso bana Yolo to bité tellement nzungu bonga na kifino ko foko luka kifino ko esika zali. Donc Yolo na biso eza vraiment c'est une richesse comme je le disais tout à l'heure. Yolo eza na ba makambo belé on moni émission oyo Yolo analyse pour parler na makambo belé pe ba sujet ebelé. Ba politicien Yolo, vision ni bazara na pour la Yolo. Ba étudiant ya Yolo, vision ni bazara na Yolo. Ba musicien Yolo désormais faut pas voir que combien d'orchestres ezara na Yolo parce que Yolo za quartier ba musicien. Toi na combien d'orchestres na Yolo? Ba Yolo ba yebi en côté. Toi na combien d'écoles na Yolo ba yebi en côté. Toi na combien de directions principales aux na Yolo? Tous na Kimwenza, tous na Kasangulu. Faut parler sur des détails. Les locaux capella et c'est qu'à mettre Torres Azalaka dans le port à mettre Toro et comme station. Bateau abima Yolo kala. Est-ce que tu as station? Batika station. Tu l'autre comment la befomi na Yolo. Babylone baksame be na Yolo ba na Yolo ba yebité. Tu peux parler sur éducation. Il y a Yolo. Responsabilité ni ba parents bazanango. Si les Yolo ba les ba komina esprit moko, il y a désordre. Ça nous revient aussi que ba parents na biso pe baza quelque part na pas la responsabilité na bango. Gouvernement oui, à Rosalawana pour na ko sala musala na pe ko jouer rôle na ye. Mais gouvernement ko longa kuna te gentini ngobila ko longa kuna te po ebisa mwana wala la avant. Gentini ngobila ko longa kuna te na hôtel de ville po ebisa mwana a réviser ka matière. Si. Gentini ngobila ko longa kuna te po ebisa mama komba liboso ndako na yo. Donc ce sont des petites choses, ba détails mo ka mike oyo ngai na yo
na ya chopa na ndeko na 4 étoiles nde tokoloba ke non te ça n'est fini lelo yolo faut kota ordre kota nango yango moni vision s'il vous plaît quand on a quatre normalement il faut aider chef de l'État et puis na gouverneur vision wana ezali parce que yolo na ba coopérer yolo na ba changer yolo na ba jeune oyo ba travailler ka ba obunda pona ba vie na bango mais lo ba panza ba tout ça ba panza ba yolo sonki ba na yolo ba za ba paresser ngala ko kama ngo ndeko na 4 étoiles c'est encourager c'est un jeune ozo luka vie na pas zo gagner vie na makambo azo sala ba ze belé na yolo awa donc ezali makambo ebele ya koloba yolo toza na baekole ebele alors faut bana yolo bazala bien éduqué changement de mentalité oyo tozoloba changement de mentalité il faut tobanda ngo na biso moko yo momo ya yolo fo ozala conscience ke yolo eza quartier moko eza bien instruit quartier moko oyo eza na réputation ya bien que bato miso bazobebisa réputation ya yolo yolo kuluna yolo kuluna na bandele kuluna ezalaka te na barumbu kuluna ezalaka te si na Afrique d'ici kuluna eza partout kuluna eza raison te kuluna eza raison te oyo lelo ekosali réputation ya yolo te na bakasavu bakuluna ezobundama na ngingi kuluna ezali na kitambo kuluna ezali alors dossier kuluna nanga kuti nalinga kuti okipango te parce que ce sont des petites choses autres au régler en surtout la lito la muke yolo en a plus de 12 millions d'habitants plus de 12 000 habitants au bazar na yolo ah bana kule bazar 10 000 c'est na yolo bana kule bazar 10 000 c'est na yolo donc bana oyo ya bato mito ça na yolo baleki bato mito ça raté na yolo alors sikoyo il faut qu'on apporter changement yango moni yolo analyse yé tokuta na papa na biso ka ba jeune kabongo toza papa na biso ka ba kasanda babulaka ni pour na sport à yolo. Combien de joueurs il y a Yolo ou Bazobeta, évolué na niveau de la ligue professionnelle? Combien de clubs Yolo Zana? Yolo Zana judo club de CND, maître et Wabora na PSO Mbote Sikozali, pour ça l'émission Wana. Yolo Zana ba judo club ba maître Lou Mandembo, Cédric. Ils ont ba maître na biso ba la PC gagne. Maître la paix se gagne, bah Guy Prince avant une fois photo. Voilà, maître 120. Aux hommes, maître Bill et Océan. Il y a battu Belé, na Ebisio. Maître Ken, Otondo Bachar. Natala. Maître Baza et Belé. Donc, initiative, il y a Yolo analyse. Tu peux parler na Yolo. Makamba détail ya yolo ebele tala yolo actualité ya yolo ezaka mibale actuellement eza elo remettre game sabeti pour la yolo na ngulu kapela na biso nga bata Norvège ozo benga besaka ke non bazo ya vacances mais na mi maboka na kapela nazo comprendre te yolo ezo ke ne sanka pa le ngulu nga nazo kamwa akitamo batumbaka ngulu te na banda batumbaka ngulu te yango ngulu nga kapela eza na magini na kati alors ba makambo ebele tous on a besoin de changement ils en a yolo tous on a besoin yolo ils en a réputation en ya yolo to yebaki papa voloko babotami bakoli na yolo batamine batoko ba wete c'est de Bruxelles abotami ya koli na yolo alors wete ça ça délicat wete ça prête aux voyous ndeko na 4 étoiles n'est pas même un délinquant ni même un voyou c'est un responsable baso pas responsable baso beaucoup la famille na bango na classe ba détails ebele to lobela to senga ngopena bolanda bo s'abonner massivement la chaîne na bino Emergence One TV ndenge bir da lobby to zala pour ko servir bino na pesi bena mbote na masa na Romaric vient na ngai na moni ba vieux les grands na moni oncle na ngai les grands na moni ba sœur na ngai lokola ba joli na moni lisusu ndeko na ngai Prince donc banoko tindo ba Jacques Beya bazala ba papa na biso ba oncle na biso donc pour la précision ya yolo la liste bokozo yango ba mikolo ezoya tozo continuer sujet elone to baki héritage nini héritage ba grand parents batikeli biso na yolo biso zaki bana mike l'autre ko mikolo comme moi je te vis tu es petit comme ça ngai ba veo babokolinga ba kuna koli na ba miso ba veo lelo na koli na tête na bini na ko apporter na yolo ni na ko apporter na yolo lelo ezali que notre initiative jeune na yolo il faut à changer jeune yolo il faut avoir conscience parce que ba âge zo kende bientôt to comme ba 30 bientôt to comme ba 40 ans to za ba bana na banda ko to za ba basi na banda ko siko yebisanga isiko bana ba kokola ndenge ni ba kotala ndenge nini alors moi na yolo faut avoir conscience ba que non vie ezanga moko soko s'organiser te muto organiser le vie azate alors yo soko kende ka ke ngai naza
ça paie. Oui, là tu es bien. Mais il faut avoir aussi la conscience. Il faut qu'il y ait l'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Il faut autant il faut tu vas aller à la salle. Bana yo na moi c'est on ndako bazala na éducation ya bien parce que lobe okufa otika bana nani oboko loba na. Non, makamboze bela loba bioda wana saka moi le juste moi badete ya mike mais makamboze bele bana yo faut ba yola na combien d'avenir. Bana yo faut ba yola na combien d'avenir. Ba politicien yolo il faut ba ça nini ba soutenir yolo oh il faut changer les ala ba souci tout ba tirer sur na yolo oh il faut tout le monde kimia ekota. Donc bablo et belé ça to lobela la prochaine fois. Merci notre coordonnateur Arnaud Mido to CP vraiment parce que moi le ngep kota ki mo ba marambo belé mais to CP parce que oye vraiment ko éclaircir biso émission na biso analyse yolo analyse et nini banda kolobela to sengi vraiment merci na chaîne na biso merci vraiment l'émergence One TV babi azadio le père le fils et le saint esprit to bandara nae Franck Mukendinjenje to suksa nae Franck Mukendinjenje chèque blanche notre président Dodis Mandungu yebi donc Dimitri Ngulu Ballon d'Or to bo sainte Clovis Nzaou donc masalanga kati kongoloko ilunga et puis ilunga donc yebi to za vraiment na kati émergence One TV papi Bioda na rappelé moi et non ça rappelle que comme ça bana nyo surtout ya Kinshasa ba abonné to émergence One TV base na ngona niveau ya Turquie et simbami na DJ Rigen Matudidi et puis na niveau Afrique du Sud et simbami na Rossi Zitobo donc émergence One TV za na Turquie émergence One TV za na Afrique du Sud na niveau à Londres base de simbami na Carlos José et puis Sandra Mbabou Sandra Line na vrai chéri Pembe au revoir. Merci, tu comprends la souka émission. Je ne sais pas ce qui te cause à que maman s'est présenté kaka. Junior Kapaya, chasseur de jumages. Tu as évité ce qui te cause à que maman s'est présenté. Notre cordon, tu as évité ce qui te cause à que maman s'est présenté. Bon, maman Hortense, na pas na yolo, moi na yolo tongo. Na artiste de kui pongo. Bon, na solo maman yolo, c'était ma castane et loko to vandi yolo. To zabana moko yolo biso to présenter yolo to bote mais yolo to koli yolo. Yolo ne tombera jamais. Bandale le titre. Pesa na ba. Bana yolo na bino ba bye ba mbote na bino. To se présenter ngai mama wa bino mama Hortense na bagata na yolo no. Merci maman Jeanne Bolé, maman Julienne Kapinga, donc papa Jean Coco. Les cambayolo za ko inda commanda bravo ba pemeli cambayolo za ko inda likama mabele babi ba mama ba telemi ba papa ba telemi. Arnaud Mido notre coordonnateur derrière la caméra là je vois Junior Kapaya. Babi yeso azume dans mambeinzi. Papa abiso pe bien sûr les cambayolo. Oui, bonjour maman. Bonjour. Bonjour les sous émergence One TV. Chaîne à biso ya yolo. On a betara setel ya mbayolo batongo ba lo ba trop po bana makala pe ba mo batamanga na yolo. Ayolo. Ndeti yo dide nzongo batamanga na yolo. Mozaka na ngaba. Po yolo saka Gims. Velai bala Coste. Po yolo na monde abali tozana basala kyaku bangulubi. Ngayo wa fait des princes. Suzi ya bango. Ya leader à Bandal. Na yolo sikoyo. Mobutu avanda na yolo. Papa na lele Jonas Mbese avanda na yolo. Wechana ekofara na yolo. Shula iteke papa Chou yolo. Sikoyo. Un soubino na Bandal boka na musicien moko sora nini wana nini. Juna jana na mwana Yolo makambo libanga. Sans point Alino Kunzi arana yolo. Koko Mintaou arana yolo. Wechana ekofo arana yolo do yolo libanga. Sans point. Olobika ke non polémique na yolo, botika yolo 27e commune. Yolo za na chaussée. Chaussée ngora na Belgique. Awa sko chaussée de Gimwenza na Belgique, chaussée de Wavre. Tara makam. Sopa ngandu garçon bilambe belé. Soka lati za maladi na ye. Nangoke mutu nanga 4 étoiles na yolo. Donc mais eloko na yebisa lelo moni yolo. Ebanda nango kala. Ote to sala mono mo kimbuta kofi yemba ngulu akapela. Kapela ya rawat. Kapela ya yolo. Parce que on va ngulu ya nini bo babenga ya bloc.
ngulu ya kapela ya na yolo bofula pe bango ta bota boyebi ke kuna pe ngulu Kofi ayembaki grand prêtre Kofi akamona bandal akomande na mo fleuri ayembaki ngulu ya kapela ya na yolo est-ce que va être ba ngulu ya kimbuta c'est ngulu ya kimbuta c'est ngulu ya za na kwiti ya seloko ça va bon uta poto vacances habiter na kapela donc veut dire 27e commune c'est Yolo Dallas au Bastar Babime Belé deuxième président de la République Mobutu Abima Yolo qui sont au numéro 15 Jean Bonne biso to lo biso et Belé Yolo nde œuvre okuta ba bon tonton ba mama pe ndese ba voisin na biso na ngambu awa kasito ba voisin na biso na ngambu kasito bango tu ba so ba koso ozala wapi oh Yolo comprenez c'est le direct on to benga Joli Kassanji Joli Kassanji 5 étoiles. Il est vraiment babi moi na Yolo à Sorola à 7h. Pas si va Sorola à 7h. Joli Kassanji mais alors on peut c'est la paix moi micro ya Émergence One TV chef nanga moko Arnaud Mido. Donc nous sommes fiers de son au moins un chef à Jeune Boy donc un chef baye baba na bango. Et on a été Junior Kapaya. Donc Junior Kapaya babi eza Yolo. Vous avez le belande Yolo. Joli, bonjour maman. Mais quand on lobata muke mamba Yolo po batu balobi pe belé yo je pas si ka ba sokola na 7h. Lobi ya belé la biso basi ta ko la buka déjà ko sokola. Bala Yolo ba sokola ka tongo po to yebite. O eza Yolo nde. O ba kosi ba odiembela te biso nde Yolo nde. To komi na suka vraiment émission pour RPN ça sous toujours chité déjà. Moi mbote te abatumi balé balé pour na désannoncé na na pesi mbote na ya na ngai bonne kuka Joli kuka fa wana famille na nga na pesi mbote na mutu nyonso ayebi ngai babi pe Yolo ezali ya maître Gims fimbu na fimbu toujours maître Gims su atelemi susu po bunda pona Yolo talaka Yolo so bisous à la famille Kuka là je vois partout Kuka Vinciane Kuka et pourquoi pas ma copine Laetitia Nier qui est notre fils Pertus donc moi na ya boyebi maman bat bota batumi balé bon na pesi mbote na leki na ngai Machuda staff ya Yolo kitokoto pe na pesi mbote na mwana na ngai Elia actrice pe ngai moko Mama Bozui, Maman Hortense, actrice de Kwikwi. Merci, Bana Yolo. Merci maman, merci Junior Kapaya, la Sima Caméra. Là je vois encore notre coordonnateur Arnaud Mido, donc Batbaleka na Yolo Balobaki Belé Chopangando Alobaki 4 étoiles Alobaki, donc Bisoto Sengara Albo s'abonner massivement à la chaîne Biso Émergence One TV. Voilà pour vos émissions à votre humble servante Nathalie Birda Bapembe, la voix d'or, la voix angélique. Et là je vois notre coordonnateur Arnaud Mido, derrière la caméra je vois aussi Junior Kapaya. Je salue tout le monde, ma chérie, mes soeurs, frères, Blandine Bapembe, Bravo Bapembe, Betty Bapembe, Chirac Bapembe, Bananga Nanou Cardozo, Nana Lanou la banquière. Donc Batunion sur la BCC n'a pas Simboté, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Je termine cette émission en disant merci à tout le monde qui nous ont suivis et merci à Franck Mukendinjenje pour le conseil aux gens de Danemark. Bana Danemark, couple Fofelitoke. À toi aussi, Mbetenge Domingo et à toute la famille Domingo. Merci beaucoup, Bana Yolo Dallas. Toroya Lissousou parce que Babi Émergence One TV et Yolo de la Yolo Mingi Yolo, émission la Bino et Nathalie Bio Dabapembe. C'est la peine à Yolo. Donc merci à tout le monde. Ciao.